bandeko nango toza siko na commune ya Sele na quartier Kikim. Tozomona bandako mosusu eza vide, mais tozotambola po toluka bandako oyo batonga. Mais moi liboso kuna tozoyoka bana poto batonga nde tosuluka totambola tokoma tolakisa bana poto bana monde tie kotonga ezaka kozala mwana poto te. Tonga nde bien atu basepela. Toujours na commune en Sele, tozotambola na quartier Kikim. On continue toujours la route. Tozotambola kaka. Souvent nous avançons. Tozomata vers si tout le monde a bandako mosusu batonga po bango mingi ezalaka minene. Et puis avenue eza molayi. Tozotambola ti kote tomona bandako. Continuons toujours la route. Tous en commune à Sele, dans quartier Kikim. Quartier Kikim. Toujours la vlog. Ils ont continué. Vlog continue toujours. Dans la commune de Sele, dans le quartier Kikim. Tous en pas un mingi za polele. Tous en sa vérité. Place à propre, na place à salité. La place au batongi, la place dans batongi. Ce que on a étage, tous en on a bana poto. Alors nous avançons pour que tout le monde bien pour comprendre. Tout le monde a tambour comme ça, tout le monde mais quand même, toujours dans le quartier Kikim, la commune ya Nsele, nous avons tambour là, nous avons un Atonga. Mususu batongite, mususu batimo porte, mo clôture, apa mingi eza vide. Pourquoi? Parce que pour na ba espace oyo eza na vide oyo batongite. Toza na quartier Kikim na commune ya Sele. Yango moni sikoyo tozotambola pour que toluka place oyo bandako ezali. Balobi mwa bana poto moko baya batonga bandako ya étage na quartier Kikim. Au photo mon on peut tous la confirmer. Comment on a confirmé? Dans le bande de côté, on comprend que non. C'est pas si bien. On en hôtel. Mais il faut tout le temps place pour tout le monde qui non. Batonga neti bandako tozomona kuna cité wana fotokoma wana toyeba eza ndenge nini. Toujours dans la commune de Sele. Et puis toza wana biso nyonso tozomarché tant que nyonso eza complet. Bana bazosakana awa biso tozopusana ti place bandako ezali toyeba nini tozomona ndako mwana poto atonga mwana poto ye wana mwana poto moko yo tozomona ndenge bato batonga mwana poto basakana toujours dans le quartier Kikim. Lipango mwana poto moko yango lipango mwana poto yango wana azokontinue mpe kaka kotonga. Nous avançons, nous continuons toyati place oyo tozomona vraiment ke eza vide mais azotonga mpe toujours na quartier ka Kikim na commune ya biso ya Sele. Tozotambola pango mingi tozomona na batonga te oyo batonga tozwi tokokosa te ndenge tozomona image bandeko na nga Sandra Fashion 3 étoiles maman na Isaac Diogo maman na Christiana Label oyo ba espace esila tozomona a na Sele ba espace ezali tonda kozwa mingi ba makadam mais tolingi su te kozwa makadam nde tokomi siko kozwa pena peti na kati bomona ape ba espace pe biso okanza ba espace esila tomona ape ba espace eza na mona
Espace eza nango na ya vide oyo bato ki bakosepela aza mpe na mongo na ye aza na bamoyen na ye aye na ye mpe aye azwi na ye oyo akosala asombi na ye donc moto aza na capacité asala nyonso toujours dans le quartier Kikima na commune ya Nsele tozotambola mapango tozomona vide awa toza précisément na avenue Masongele dans avenue Masongele na quartier Kikima donc marchand c'est ça awa toyei kosala découverte okiti mpena ti na avenue Mpasa soki Mpasa donc toujours dans le quartier Kikima dans la commune de Sele awa bozomona lupango oyo mwana poto mutatongi a mosika batonga tia mwa maison atia mpe mwa idéologie lupango oyo donc toujours na quartier Kikima dans la commune de Sele awa tozomata mapango mosusu eza nango vide olinga kosomba lupango kaka sikoyo mbongo ezali na kosala nini espace mosusu eza nango na vide bato mpe mayele oyo bazomona mpe bazoyebela yango deja baosala nini bazotongaka deja ozokomprendre selon idéologie bazotongaka pango vide ezali bata mayele mpe bazotongaka eza ndenge quartier na quartier ezalaka bato mosusu mpe bakanisaka baespace esila nano esila te so oza na mbongo nango okozwa donc tozocontinue toujours kokita ti na se toujours dans le quartier Kikima awa mpe tomoni mpango somona poto toya kaka komona découverte franchement ya solo ndeka ya découverte otala bino moko abetamo étage na ye aza kota se abetamo étage na ye accompagné de loge azotonga orne yango azotonga me botala kuna place moto ekitaka na se donc c'est ça na se me mwana poto atongaka na ye atongaka epi ndenge atongaka na mwana moko ye moko ayebi ndenge nini asalaka idéologie na ye soki ayeki atongi bord na ye soki asilisi ale ye wana akei bozomonanga mpene azokita ngomba akiti siko a na ngomba siko nga na bandi okende oyo mwana poto mpe otonga awa nazocontinue chemin comprendre la moto ya selu eza na selu moko omondi bana poto nde boto moko espace ya vide mpe ezali oyo espace ezalaka te jamais ezali donc tobolelaki awa mpona ozwa lupango oyo bozomona donc lupango ya mwana poto oyo bozomona oyo ndako na ye atongaka yango na baidéologie na ye idéologie na ye ozomona mwana poto ndenge azotonga ndako na ye so tozocontinue toujours awa toza na commune ya Nsele dans le quartier Kikima avenue Bosomi me nayaki awa mpo babisa yenga kota bana poto mosu batonga mwana poto oyo atonga asala montage na ye ozomona mpe baplace ya bavide eza na ezangisa te mwana poto yango wana mon étage tozaka wana totambola biso nyonso ndeka na yebisa ingi ndeka na lobaki tozokontinue awa so tomoni mo bazamba mo bavide tokoleka ti tokende place oyo tomonaki bandako eza tozwi tozokontinue kaka na avenue Bosomi tozokontinue na avenue toujours dans le quartier Kikimi bana poto bana monde entier bayebi Bichiri Sanda Fashion 3 étoiles maman na Isaac Bichoko maman na Christina la belle vrai chéri na Paris Lolé Ulinga les grands baleines de Panama toujours dans le quartier Kikima dans la commune de Sele tozotambola tozotala koto tomoni ke motu oyo atongi na ye tolakisi oyo tomoni ke vide ezali tolakisi vide tozocontinue
Toujours dans le quartier Kikimi, avenue Mawawa. Donc, c'est ça. Nous marchons. On ne peut pas dépasser le quartier Kikim. On est toujours dans le quartier. Parce que les autres sont dans le quartier Kikim. Nous sommes pas au Tomonike non, Matonga. De la Kisibino. Ah, Tomonika Mutuma Tonga. Azanega Mutatonga, espace débuté. Toujours dans le quartier Kikimi, commune à Sélé, dans l'avenue Mawawa. Nous continuons toujours la route. Nous avons de faire, nous avons de Kukuna. Nous avons la émission découverte, nous avons un vlog. Vlog, c'est là où dire Kokota, qu'on a les découvertes. Comme on a des sika, parce que nous avons un net de sika ici là. Parce que nous sommes là bas. On a un bon otongi. Dans le quartier Kikimi na Sélé. Ah, déjà, Bakota. Na Sélé, ça va place, monsieur, Batou Bazaki. Ah non, Batou Maki, les vite. Donc, c'est ça. Donc, ça se passe comme ça. Alors, nous allons continuer. Nous allons bien essayer de nous. Le quartier Kikimi. Donc, on va changer. Donc, nous allons dans le quartier. Nous allons ce qu'on a venu Mawawa. Nous allons avenue Mawawa. Ah, puis mon apoto, mon oiseau tonga. En des places, on a mis un apoto tonga, on a salama ma boutique. On a salama ma nina bango. On a salama ma nina bango. Au monde, on a tonga, on a pesa ma ou il mon quoi. Ce qu'on y est, c'est ça, on a un délai. On tongi, on a mon tonga, on a salama manger. On a quitté, on a moto continue à venir, moussoussou. Tout à la combo à venir, peut te comprendre. Avenue Ngoyi, on a venu simplement Mouni, c'est le deuxième. Avenue Ngoyi, Bana Ngoyi, on va directement va comprendre. Ah, c'est ça, dans la côte, c'est directement va comprendre. Avenue Ngoyi na Bango. L'espace Ezali, on va se tourner. On a un développement de cannabis au Boyika, ndenge zali, mais ndenge toke nango, muke ekobonga nango. Zamatika na bana ete, zo continuer. Nous avons un espace. On a un espace ici la terre, espace ezali. Pour les concessions, on a vu qu'il y a changé un mot. Concession nae. Muke salama bilo on est na kati on continue toujours na venu na biso on toko tati na venu biso on continue to sala musala pour na bino to kota ba découverte donc pour le caractère pemene ya prince ezala ki non on est toujours quand na makadam on est seulement to kota ba na kati ouais pour mon visibilité dans le quartier Kikimi on connaît de Sélé. Merci. École na bango on a fait dans un endroit privé à tali na milieu où ils étaient à sali école avec école et côte mbongo hôpital et côte mbongo ba wenze côte mbongo. Nous allons continuer toujours la route principale dans le quartier Kikime, à la commune de Sélé. Nous avons un peu comme ma baie, nous sommes nous avons un sondenge, les autres. Nous avons un peu de ouvert la moto. Moi déjà, je vais chuter déjà. Toujours quartier Kikim dans la commune de Sélé. Nous avons Kikim, il y a une place où il y a une place où Chico Ferré na Paris. Il y a une place où Titi Mofuta. Il y a une place où Samba Fashion 3 étoiles.
soleil linga neige linga na nous Cody on est toujours là. Olivier Cody papa paradis là nous avançons dans poto dans le monde entier je mona pour catastrophe venir on ce soir besoin mon emballement toujours chité pourquoi on a dit chose mais tout le monde pango ya bana poto ko bana a place batie ba robe wana ndio tozomona pango ya bana poto ko bana place ba robe ezali ti pango etage oyo bana poto nde batonga donc nayo mona mabele epolaka te bana poto toya tozonga mboka na biso totonga po tobongisa mboka na biso totonga po tobongisa mboka biso ta bana nde batonga tongi te moko tozomona mpe babimboka kaka ya sele nde batambola na mituka tala bana poto nde batongi se mobutiki na yo pesi mwasi moko awa donc c'est ça tozokontinue na ngambo na ye bomoi ndenge atongi eza na ngambo oyo eza nango mapapa soki oza na mbongo no ye okontinue kotonga donc tozokontinue biso wana tokomi na biso na shite tozobima na biso sikoyo kuna boulevard mike tozwa ni direction boulevard tozongi mboka tozalaki lelo na quartier Kikimi na commune ya Sele bomoni kaka tosuki na Kikimi bakartier eza ebele likolo ekoya tokoyela bino na quartier mosusu nzambe abatela bino bozala bien bozala toujours branché na bloc na biso bozala connecté tomonani mikolo mosusu na commune mosusu. Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba masolo ya kwanga botikela ba teke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money ndeko papa ndeko mama yo oyo ozwami na mikili ya poto olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa CH Money agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yope oyo zomi awa na Kinshasa olingi otina ndeko na mbongo na mikili ya poto benga biso na numero oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.